informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. Mbote na bato nyonso bakozwa libako ya kotala biso partout dans le monde. Nayebi ke bolingaka Congo Cool mingi yango bosabona nazosenga na bato nyonso na bosabone te bosabone massivement na chaîne na bino bolingaka mingi Congo Cool TV po yango ndeza miroir ya ba artiste. Nayebi ke bolingaka concept na bino o ya la voix des sans voix à la découverte o epesa mi bongo na ngai humble servante na bino Yasmi la patronat. Merci beaucoup à mon équipe technique, merci à Metiti Mamisa Patalo, merci à notre boss Papi de Tite Babi le big boss na Londres. Ba gros bisous na yo na mosi na yo mi matondo Mama Bonheur. Lelo nazanga moko te na plateau na gauche nanga nazana ba invité nanga na droite nanga pe nazana ba invité. Lelo tozo beta histoire moko tozo senga mola moto nyonso akozwa libaku ya kolanda émission obo aider famille o ezana moi trouble bazana posa conseil tozana posa ba suggestion na bino remarque na bino nde ekokolisa biso na émission na biso pe ekosunga bandeko yo bakweli makambo na libota na bango. Émission nanga ya mokona lelo ezali boye libota moko bazaki ba West Africain bande ko vivre na mboka na biso Congo bazaki na gérant na bango moko bande ko gérer biloko na bango et ko sala na etamboli ya mabe ya papa o ya Nigérian papa wana ayaki kozwa maladie ya sida tanga kozwa maladie ya sida ekokufa nango tangu ya kufaki atikaki mwasi na ye grossesse ya atikaki mwasi na ye na grossesse et ko sala ke mwasi wana ayebaki nanu te maladie ni mobile na kufa nango après enterrement le docteur abengaki apesa moi quelques conseils concernant état et santé na ye mais malheureusement moi sona akokaki ko supporter choc ya message ya maladie wana te moi sona ayaki kobota précoce abotaki avant akoma na ba mwana ye ya kopesa naissance. Par après moi so ntangaki kobota na souci wana ayaki kokufa akufaki atikaki mwana ya bébé mutu wa bande kolandela ete o apesaki message ya maladie wana mukola robota akendaki na hôpital mususu donc bayebaki te ndeni ya robot sa ekosala ke mwana ana azwaki virus. Chers internautes, mwana ana azwaki virus. Or place atikalaki na maboko ya gérant o ya biloko ya papa na ye o bande ko gérer nyoso ya papa na ye atikala pete ko yebisa ye ke oyo aza mwana oyo oza mwana biso te oza mwana mutu mususu abetela histoire te ayebi kaka wana ba parents na ye mais eloko moko ka bayebisa ke ko kangama na ba mibali te ko kota vie mibali te ba mibali babebisa ba vie ya batu fi wana atikala nango ke ba parents na ye ba loba approcher ba mibali te. Quelques années après, Fiwana Koko, la Fiwango a continué dans le monde de la musique. Il y a même la millième de la musique, à taille dans studio, soit carrément ingénieur mort dérangé à Longwe, à qui dans studio Moussous. Dans le parcours, on a vu un jour, on a moi shopping, on a vu un garçon à Outaki Poto. Quand on a un garçon, on a outi poto garçon, on a un peu de draguer. Le quoi est déjà à l'ingaka, banami balité, qu'on a parents, on a des moi sona aboya ki mes camarades nae tant moi sona a changé couleur à quel cablo mususu camarade ne a pesi numéro ya moi si oyo waza na virus a pesi na ba coordonnées na yenyo so complet quoi et rosala moi mobile wana tellement a sepela ki nae a komi ko benga yazo déranger na téléphone moi ça za ki na shota bi bon tant mususu eza un peu ki amitié le entourage ngeza ba mibali na ndeki camarade na pesi chance to kuta na to solo la. Et que ça là, na koswana na bango au fur et à mesure bazo solo là, moi sona eko tomber amoureuse ya les garçons en question. Garçon nana moi sona en tout cas batambola na discipline moko to koye banara banzoto soki to sa nini to balani. Moi ça n'a pas le problème mais ateta musu ya robala na ba parents na ba rolinga po ba parents ba ebisanga ke ba mibal ba bebisara bato. Bavanda ka cop moko su ya musala et kozwama na Londres. Moi mobali wana question il faut azonga lisu poto pona ke musala na esko abi bon na place na kende bongo sana sala geste to kende kana ba procédure en normal ponga pena kende natika na za kimia leta na lande makama mukanda. Moi mobali wana tellement yena mwasi na bayoka ke bako busiye baka banzoto ti bako balana moi ça za ki trop sire
mais moi ça qui trop sur moi ça bi avant peto kende na makambo libala on ngana photo kendo to que ça nini ba test tant ba eko kende hôpital moi na mobali basali ba examen na moi mobali malheureusement moi ça qui trop sur na epo ebiki atambola malamu atambola de gauche droite te moi mobali tellement ba mibali batumbaka na bango zamba ebiki ba na poto so ba na bango ki neza ngo phénomène séjour. Donc moi mobile bandeko banga biki lelo ngande mutu héroïne ba kokanga na nyama makambo kobeba to ba kokanga ba infection à ma grande surprise na solo tomba betelanga la fille a question de yaki kobima yé azana sida moi swana azana sida mais ayebi mibali te quel phénomène sida ngo nazwela ngo wapi question mark moi swana azwa ba résultat ya nango ti epa na bango alobate asimbara ambeli libo defa ba parents nae abwakeli bango alobi boye bisanga nazalaka nani pe ezalaka nini nde ba parents nae pe ba meki un peu collègue dit oh moi si oyo apesa ki numéro ya fille wana pas garçon wana tant garçon na ngazo ngapota bia o azana ya kopola mutasida na okene wapi mama tseto bana bisonga na sanini na kende na zonga na ngapoto garçon wana bali camarade ya fille wana ya sida pe garçon na kene ya poto mwana mwasi wana na se ya souci na azongi ba parents na ba expliquer ba ebisie azalaka nani ba beteli ba relater histoire ndenge bazwela eke bango bazo ba frère parents na été on bande ko protéger moi mwasi wana koti ba prière à côté ba prière nzamba ya kosala te sida c'est nini esili sida esili sko mwana mobali oyo atikaki ye wana balaki camarade dango ayoki ke sida esili azongi sikoyo po ba se réconcilier na mwasi wana mwasi azotuna asala nini. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familial et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Asala nini kande na bise bino na plateau nanga nazanga morote nazanga ba invité nanga spécial na bangonde nazo banda opesa mbote. Bonjour maman Pati. Bonjour na batno so balanda biso de partout o balanda biso na moi na pesi bango bonjour o balanda biso na poko na pesi bango bonsoir eskabaza bonsoir na batno so tout ça bango na plateau tout bonjour na batno so to na bango na plateau kateska. Merci maman Pati Gucci Sinda. Ouais mbote comme d'hab babi biso ande maramande yango mbote na bato tout bota biso je sais que non Samuel El Grand Bokati na mode Géron na Île-de-France Orlando biso donc salut à toi mon vieux. Papel yo bongo mbote James Kusongi l'artiste. Mbote mingi na moi c'est kitoko ya mwindo ya ngolo
azosala émission napesi mbote napesi mbote na basepelaka na baémission bolandaka émission kitoko oyo boyoka makambo ya bien balobika Givenchy to ya père double masolo on débandé. Merci beaucoup. Bokungu Mongo TV, bonjour. Et bonjour la patronne. Donc bambote na bino nyonso ba message ko landa biso babika kalosako. Toko takana débat maman bo muteme température c'est mati. Merci beaucoup ma partie na banda ki na olikanisi nini ozanango par rapport ya sujet na biso moi mobalo a rejeté moi sina ba umelaki pos azaki na sida moi sa bato abiki yazo zonga bazongana abi moi swana azaki moi sa vie na été façon na fi wana likanisi nini ozanango mama Esmi moté ya mabengo eza makasi eza makasi pena po moto akoka ko soutenir ye ya makasi eza no moi mobali eza moi mobali po kozana maladi silaka na komba nzambe maladi moko leki komba nzambe sate mais ye na moment na souffrance ya pasi a soutenir qui était ya lobi akezwa oyo azabie o wana oyo ya lobi akezwa azabie tam soupe azana maladi e koza pe sidate et cause azan maladie moko spirituelle pour les lots tokendaka na malade que moni mutumo bakange na maladie moko physique yo moni ngo grave mais contrairement Yasmi ba maladie spirituelle ndezaka makasi koleka ba maladie physique pour mutu azan be esprit mo katina e so yo balier au salaka elote donc na kamweye oh conseil zango simple maman mutu atika ki ona sida yo loza sida te oh yoza mosa basala nzambe te pour yoza témoignage église yoza mutu abiki sote do yo tika la kwa yo moko na vie alesko nzamba ya bikisi oh kota l'église bala te bala le otika ye akevana na fi wana merci beaucoup ma partie na bombia muke pour la moi déjà zopela Gucci sinda déjà zopela pe pardon non tu sais comment ma pasteur va pesier mbongo na Bible abinin te pesa ranine mbongo et comment Bible bon c'est mbongo mais yango lobi ma pasteur pardon batu ba kansa ko sela nzambe faut ça hypocrite na zo mbongo na osoma ba Bible na okabele ba te na zo Bible te émission mobile mo ozakana za la sida na no bibimite ozane na tika la makasi bali wana nga pie faut ndenge na bino o manite ngana lobi ye aboyi osaki na sida faut maladie physique on fi wana ke ko linga so za maladie mo o makasa ne pega lote merci beaucoup Maloba et pas James Koussi pardon et ça malaria te typhoïde et ça sida oye bomaka to bikono mutu pa bikono ça passe fo nzambe obi na rosa nango bo merci beaucoup James Maloba mboka yo ma Yasmine na sepel makasi na bandeko na sepel na ma pasteur aboyi bato bat bazonga na do ndeza bo ya lini bat bakabwana na mwa so aza mutema mabe anvia ki libala muninga azui mubali ya kamana za mwasi mabe après ce que mubali ye mwa monike mwasi neza ye wana azui mwasi ne ye aboya ki te poa senga bane ko envier mais mubali wala so atika mwasi na pona mabete maman non yo c'est pas non mobile mon atika que na pas ça zongo la pète exactement ozobela kosu ozobela malaria oyo osomba so ikisi na pharmacie et maladie ya sida atande ko na omo so abel maladie ya sida msusu bando bango roliane sani mo siko mobile merci beaucoup James Seng Maloba et pas beaucoup Mongo TV en tout cas vraiment yango ngalo ba mibali ne ba te so ba sabona na matière nini en tout cas phénomène wana na lokana ye bango ne ba te ba sabilu na plâtre ozo mda bukani ba bambaki ko lezonga tondeni po ozo monter que ça anormal moi so lingo bala tout d'abord za vierge côté l'histoire wana azana vierge mana aibi mibalité n'est-ce pas malamu ya bolingo po bolingo sporta nyonso mobali wana ko kefe ko aider alandela muto aibi mobalité yo ebiti ke bato muso ko mbota na sida et outil partir maman et puis sida commence à la guérir parce que comme ba ko balé pourquoi mo lande ko babiki o tiesko na likangu ah boni ma pati ko le banga ce qui s'est pas kuti po lobi déjà mabe o lobi mabe bo bino boza wana boyeba na bino ko pona te moi si na yo o azana vierge abimi na maladi mo ngala zo kende ku musika te lelo camarade moi sana o yazui so azana maladie mo spirituelle siko to suka do
bien mais ça ko kabala azwa leki na yo tantine azwa leki no po azwa pe musika te mobala na fidèle ndenge na ye azwa leki ya mwasi na ye. Merci beaucoup. Yeba ngoa tozana na babolingo mususu ezala yo za na choix famille no pe boyi soki et tomba kutu mobala bali mwasi ne mo alingaki minga botaka te ye mona 4 bolingo azana mais famille telemeli bango bakabwana po mwasi obota te bakabwani bosko mwasi azana sida Yasmini ba ba mita mabe oyebi kisote soto aussi mibalo bazanga mbongo fo mo telemela pe pona bongo po ba famille mibali bakomaka ke mwasi abotaka te ba telemeli mwasi asaka mais so be mobali azana mbongo te fo ba famille so ba telemela mibali yango ba toluka ka ba bazana ba mbongo s'il vous plaît surtout tali ba couple belé eza mibali nde basuka na basida omona mwasi wana asupporte mobali na ye abwaki bapo ti mobali ayeda ye apepe nzambe basaka mpe grâce omonaka na couple so mobali akouple na sida mwasi ozwa yango te mwasi abika mpo azali mibali nde batambola mabe mwana aza motema mabe sikofie na abiki internet suka aluka skoni ya bali déjà moi si musu apesi camarade à fille wana donc mobala ngaza mda mosinzo pourquoi luka moi si musu. Merci beaucoup fidèles internautes pour mon plateau nanga Eza Koinda. Je fais des gros bisous, gros bisous à toi camarade l'artiste, des gros bisous à Willis Talon l'artiste na Leli présence Sabino et ça lui sont très bien à Katia à la découverte la pourquoi le toza vraiment bourré là invité toza la grande artiste toza na chiffre neuf, oh là là, bah bien artiste complet et c'est biso bah vrai bien Gucci Sinda donc pour na yo na babolingwango so imutaza na mo problème moko to tikaka na biso soki azali na problème moko osundoli soki azongi bien to zongeli to sala bongo. Pardon maman pardon na une parole pas sur la montée la mec un peu ngazong ça en connaissant l'histoire parce que toi tu l'histoire ensemble en connaissant l'histoire bazaki na amour moroboy oh mobala éviter moi ça l'obité tes photos ça la ligne test na memi la wapi na hôpital webi douleur ma pasteur pardon ma pasteur merci merci ma pasteur merci webi maleme maman na rebisa yo te na rebisa yo webi douleur au mobile wana ayoka ki susu ko toka na biro ça ka toka ki ce ko suba ki maman ba ofani ka boye non c'est la résultat mo we baba ki no sida moi ça na pardon na lobalika mobe parce que ngai o meba masolo oyo ya ba masolo nga mona na marché Gambela moi ça mbal ba ke sa test babibi bana sida mubayokani bango mibale bayokani bango mibale bon ça va déjà koyi to kabolela ngo batuté bayokani eko tombe mwasi nenga tika na Gambela ayeko linga mubale tangu mubali apprendre que moi si na ye alvimo zala tolérant et ça na Gambela toi na preuve mais soki bien na mabaya va boya bon ça va mubali alingi c'est bon soki bien que ça sida fa boya fala boya après c'est ça comme salama mubali ki mutema malamu na ye a sentir que moi si na ndenga lingi bo ko bebisa muki aina Gambela lo asali ake ko funda na la police bazui moi sinena mobali wana weke mobali ato baza ko annoncer na bureau la police est-ce que mobali ana suba sur place na mona mbamo ke garçon na pe asuba ki sur place ke bino boye infidélité na bino Hollande pe mobali ana zaki na moi sine James mais alika tricher infidélité na place na mobali na sida malinga mobali abato omeke basi pardon s'il vous plaît tolérance moi mbala na subaki sko fi wana innocente kazalaki abotami nango aibi mibali te yoko utasuna na poto na kota uta comme mibala poto donc aibi te mal à la tête vraiment donc babenga ba fille akini ba séjour na bango donc yanga ba kin
ayaka kin awa abena ba fie be na awa na kin awa azwi fi moko ya mwana malamu abisi be fi yango aza innocente asali mabe moko te yango nzambe moto tika okoma nzambe te donc nzambe aka nzambe aza juste abe bikisi mwa mwasi en tout cas nzambe en tout cas vraiment papa nzambe en tout cas umela na papa nzambe po makamba boye ka nzambe mundako osala ngo oui papa nzambe umela babi nzambe bikise poli amoni mobali na ye wana ma Yasmine nzambe kako bikise atalaki penza ko atikala ye moko do atikala ye mona na pasi wana nzambe alungu e mama wamosa ba pasteur qui est église ko yo nini yango merci beaucoup oza mwase mbala poto te yaya oza mwase mbala poto te so pe omoni pasteur te luka mbala moka sérieux luka ba chiffre 9 mavata azane kala mwasi moko saka bien voilà omoni loko lelo na mona okende bat balobaka nzambe ba ba côté ba ochete nzambe azaka mwa mobali nzambe nzambe azala mwana mobali amoni ke mobali ya mwana là je dis merci beaucoup balobi deve lotri ya solo lingo voyager bams réalité o ya boss Yannick Bamba Chibamba lo mon fils les caméras babi les mannequins les plus élégants olingi basa lopi bia ya elamba yani contacter biso na plus 243 89 910 44 53 plus 243 910 44 53 babi Yannick Bamba Chibamba londe makambo babi visa ya solo visa Schengen visa nyoso zango ozango na bams reality merci beaucoup pendant que j'étais ma partie conseil ni ko pesa parce que on a moins des opéla bolelo to conclure na bisoté o ezaka première partie deuxième partie nango et kozala fidèle internaute pour s'abonner massivement à Congo Cool TV parce que on des meilleurs et ko pesa bino ba meilleure chose et ko pesa bino continuité à histoire oyo ma partie pour la kochité conseil pour na moi soit ça nini maman Yasmine conseil est simple et puis celle comment to ko ke nango milaité ngana ebisa moi sana oza mama nzamba abikisio pona mission moko boyi abikisio pona évangélisation moko boyi donc yo komi modèle ya batu moko boyi omoni batu baza ba malade wana na bopito ba malade ba batu bakobika te yo skoza modèle na bango tant ba yo ki ba tali ba moni ke un jour biso beto ko bika donc yo comme espoir ya batu mo be baza délaissé ngana olo ba mama mobali wana te o tika ki na passe moment ya passe ne ba yeba batu malamu na bisengo te poni baloba ke to ke na bibembe que dans la fête pour ne bembe soko ke o raisonner ya la linga pelo bina olala na fête ko ke des ordres bimo le peto mérite mais ne bembe za place mo ya raisonner o ba kende ya kominga bena okoma bongo mama vanda gume na sama kono ya nzambe poko bikisa obonga la kisona nke yende kolo mukilo pe mtakela kiyo aiba nzoto na obie histoire vino e bandi mukolo ya bikisa kiyo kozonga sima tetalaka moi so atala sima mo sa lota komana ibanga mungu ati ozonga sima pa mwambali wana te quel bosso fiezo continuer merci beaucoup message vraiment très fort hein na moi so obiki samioyo kita madame F oyoki ba uti opesa conseil ou mais na sama kolanzambe po okende l'avant okende de succès en succès guti sinda azo sepela na makambo bala na sala ki maloba mboka yo pour en conclure. Bon, en fait, ngapena na loba nzambe azolo kumu premièrement pourquoi pour Big Sinde on a biso na maladie mo ya danger. Donc ndeko na ngai tant yo sengi lisungio bo seke na kati bolingo zali. Donc ngana loba na yo mo vanda sala. Loba na mabete, loba na ka conclure. Merci. Oyo ngolo ba de loba da mabe. Merci. Ndeko na ngai yo mo vanda pena sala examen de conscience mobali wana. Est-ce que nzambe temba tindela kiyo soki aza yene nzambe tindaki ndeko zongela po soki be yo zaki ye bongo masida okima ndeko pour moi kanisa bien eza sida eza kosute malaria te sida. Merci. Merci beaucoup Gucci Sinda l'artiste pour balabasi moko papel loko James Kusongi na malobomboka yo. Ouais, merci malobomboka nga. Ce natali histoire na mwemba mo mukonzi na nga Laurent Voaba na makambo ndenga pesa nga ba conseil. Na yebisaka moi si wana moi si ndeka na obandela koloba ke nzamba za moi mobali. Nzambe ndenga za moi mobali yango s'il te plaît za tolérant. Atika za moi batika lipe bonso maluba. Ndenge na ki moi mobali ni wana. Au moins no garçon na nzambe eba ndenga sala ba plan na ye. Parce que les garçons
azwaka camarade ya fille wana te mais pas ngaye ba suma kamba fille wana te donc nzamba on a yo soutenir idée ya bango abima camarade mais maman artiste nini camarade nena mutaza mabe alinga mobala muninga sikoyo moi si wana mobala na boya kete eza na ka bibon eza na ka infection te ya malade ya sida wana ko maman ce ba pesio kaka papier ke beso ke mo neza ba résultat na yo ateza yo te o meneza ba bato basala test ya sida ce ka okita docteur komita ko pese ka conseil au moni faut sala bo est-ce que c'est là a reçoit déjà chimie ma po ba ko bise sala ngoyo siko sida donc azai na choix te akokai ko tika ye mais nzambe tellement nzamba ma po makanisa biso kokai na nzambe te nzamba sali grâce fiwana abiki ne fiwana biki za témoigner Nzambe. Ce qu'on a Nzambe, on a fui à Batoupe. Exactement, moi ça bato akene ki maserte pour abala lisusu te. Te fois bala. Pour bala siko na ko bala wana. Moi ça bato aiba ni mamba mibali te. Mobalo la première fois kutene na visa mobali wana. Ezapeka kamaka mobali na pas ka mobali aza mobali suka vina ye. Donc azaka na mobali wana. Kamaka mobali kwa ndio so part ya mutu abala ki. So qui peut moi swana garçon moi swana ça c'est qui parle s'il te plaît. Abala gina. Abala camarade. Na que fois zongla na zongla moi beaucoup mon TV ma concert ce que j'allais pe les garçons azale na sida si la fille est garçon que ba ça test sida c'est gazaki trop sir na ye ce que est-ce que les garçons d'azale na sida fille na ngasani angalo bamba mo ke makamba para na ngaba loba eza ya solo angali na ku mibali susu bien merci merci James Kusong beaucoup mon TV na mona ndoki mibali ba bien Nzambe na nzaba ngazane moi si bon to ke su midi 14h moi si pas mema kabile bo mema ça na Nicoletta Pembele aya mon histoire onde ezo kedo ezaka makam neti pona nga moi ça to bika na sida en tout cas yaya na bina nga hotel luka pasteur luka nani ya za jo mususu ya to pe pona apispe ngana mona pe mabala oza ke parenter na mona honnête ka marque pour jomo boy a sepel na yo à partir mutu mo boy OK pe camarade no na pe amso kraka be django so na kina bolingo na yo alinga lingel bala na tem etant que ye pe anda za bongo abali na ye yaya ndeka ndenge kana mona ndenga boya ki fi wana seka za pe ka muswamba zani mabe alinga yo pour la qui vraie chérie d'abord autant pour la deux personnes mais yo nem de qui vraie chérie yaya Lukanzela Luka Penanzela mbala poto na Londres ana emsumba sabe na Kenya répété yaya Lukanzela mais non plus ça concept na fi wana pour comprendre to lingana ko et nous vivant yo ko bo te ke mobala camarade mo ko pesi passe au balier yaya joua au salo bongo tala Olia ngano ya junga no dodo kaka likola ndambu oganga merci Yasmine merci beaucoup Mokungu Mongo TV comprenez que aza mopandi sango biso lo bana biso mingi wana za ndenge na biso mais to lo bande makambo solo makambo ya salité te quoi merci beaucoup na banyo so bolanda biso bo s'abonner massivement la chaîne na biso Congo Cool TV parce que on des opesa makambo de gros bisous à toi mon ami Akati bébé réel bon séjour place aux Anna Brazzaville. Des gros bisous à toi, ma pati. Moi qui ai dédicace na bayayo. Na pesimbo te na fayi makele mobimba ba makele nyonso na monde entier partout baza na pesimbo te na ba Sinda nyonso tanti Françoise Sinda de Boz mon grand frère na moneka na sentir na ozela na pesimbo te na batu nyonso ba Holanda biso na pesimbo te na bala nyonso église à résurrection partout bazali na pesimbo te na basala nzambe nyonso o babanga nzambe o babanga nzambe en tout cas désolé na pesimbo te na pesimbo te na basala nzambe o babanga nzambe mutu no sanga contacter nga numéro na nga yango ezali plus 240 plus 243 081 529 48 57 pour na conseil ba makambebele belo alinga zwanga numéro na ngwana na pesi mbote batna so baza plateau a monde kande to matin moi muke po ba mibali mabe peso le kaka mais nzamba okata makambo. Merci beaucoup Gucci. Merci beaucoup Gucci Sinda. Il faut faire la Songo.
bambote pende sikoza malgré tout kobosana mais na bosana ndeni na okobosana te na peska mbote sikoza. Merci beaucoup liakana batu po babi cercle ezaka kilo mokolo kufa bakokumba ya kokumba ata baolo bao barobo banini na eloko te batu ne bakumba ka cercle gutisinda malobombo kayo. Ouais, merci vraiment na bato basala ranga kitoko babi sans oublier mon vieux Samuel le grand bokatier na Montgeron na kati na Île-de-France babi moto asala ranga malamu apesa ranga bakoda ba désert. Merci na yo sans oublier Bubunka en États-Unis babi atanya maman paradis donc au azana kati Kinshasa babi un message moi clé na opesa vraiment na bato nyos to ba congolais tout basa na Afrique du Sud on a moni Fofana Kasongo Youssouf na mona que le roi ba blague na moni ba image vraiment c'est solo donc tout ça toujours na mana bino mais message exact no biso pe vendredi dans bima tout ça maramo ba comment ba payer musu ba sali oh ba tumi ba vion na biso vendredi tout bima Fofana Kasongo Falvi Kasongo Rossi Galiano Kasongo bosa kimia biso pe ato tout ça maramo minene donc tout ça bino pena na kia po passe na bino za biso po tout ça ba congolais pe le sud-africain voilà. Merci beaucoup Gucci Sinda Malbombo Kaya James Kusongi. Tant na hôtel na pesa mbote na hôtel na mona mbamoko baba zane ka ye mo grand prêtre bozi ki ala saper na poto mais sora ekil saper ayemba moko somba do ba benge papa somba babi orti la canadienne moi so benga na bangongi na kati ndako tellement pemene leki makasi moi bangongi bazana na Canada zate Balobi, Givenchy Toya, père double, garçon swag ya bogar. Obi ke Givenchy Toya on pas moi kana minga. Na oyeke na minute zo Givenchy Toya ne makambo babi donc mi kiliem takangi on a ba mi bal. Donc na bi na pesi mote na mon ami Ogi Manzambi Panzo. Wana masana nga mobabi Anouari Tikemina. Merci beaucoup pour te rolala wa Bokungu Mongo TV. S'il te plaît. Baiba oba sepela un artiste na bino James Kusongi, artiste du moment, moninga ya Stallone Cobra, Mambata, Ndeko ya Laurent Voaba, mon chef, numéro na téléphone eza plus 243 89 93 27 767 na bandeli sou 89 93 27 767 wa ko lukanga na Facebook abetika Kusongi Papicho James azunga mbala moko. Merci beaucoup Bokungu Mongo TV Malbombo Kayo. Oui, remerciement nanga tout d'abord na Yemoko Yasmine la patronne na Yasmine ena le lataka Yasmine de Makambo. Oui voilà ba dédicace nanga na Yemoko Nicoletta babi Nicoletta Pembele de Makambo na Paris et pourquoi pas babi mabele mame chiffre 9 mavata babi ana kati RDC to ke gato libanda ke ba prêtre pe na RDC pe bazala na bango ba ki babi ba poto ate po ba savoir na kinna bango na bosanité mon vieux tempête maintenant babi mon pépé ya Paris Benito Tokologie na Paris pourquoi pas ambassadeur Raymond Singa na Suisse mon vieux père Sobabi bah comment répéter bah comment entendre bah koboni na bosanité Yemoko le grand caméraman Meti donc yé na moni alors bah kana kata ba bangé de Kebelete voilà en tout cas ni mona ngale on peut se dire désolé ça boni bozanga Bokungu Mongo TV bobeta bonsoir. Donc merci beaucoup Malanda mon konza terroriste mais ya o bombarder avion nini Ben Laden besa kufa ya rotika no musala nete. Merci beaucoup. Là c'était Bokungu Mongo TV ma concert on les a domaine na maîtrise arabe docteur en bête libanga et zora vraiment zara précision. Merci et Maziana, merci beaucoup mon grand frère chéri Nakin et Maziana babi moi la poto à Tongo, merci beaucoup à Yannick Bambachi Bambalo, merci à Rosie Lobota, merci à Rod Kousou la mignonne, merci à Rosa Lunga babi wana base quoi bande konanga et ba famille nanga batunanga yakati quoi. Merci beaucoup à toi Jeff Diel $, merci beaucoup, de gros bisous à toi, merci à les pétroliers tous ces bundé oh là là, merci beaucoup à vous. C'est bon c'est père qui n'a émission bolba. Merci beaucoup na metitima tokutani bongo na prochain numéro. Merci beaucoup. Congo TV, la meilleure chaîne web. Power Bezka
une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, pour s'abonner massivement na Congo Cool